que la cause à Paris pour la délivrance et à bateau en privé. Batanga mite to pesa bango itoi pe to pesa bango. Mbote de partout, bozali kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo pe Ediba TV mwana mboka Congo. Nayebisaki bino toza koningana mikolo yo nde boza komona biso mingi te. Monganga spirituel ba mouvement eleki ebele tozali ko bouger pour na komemela bino toujours le meilleur. Le meilleur o to memela kabino ezali pe na ba surprise. Ezali pe na makambu ebele oyo ezali kosalama na mokili oyo yase. Précisément awa na kati ya Afrique du Sud touti kolanda concert le 14 mars ya groupe Makoma autolobi les Makoma de retour après 25 ans bazongi susu ensemble. Ndebiso ba chroniqueur ba songi oyo toyelaka bino ba message ya kitoko pe ya malamu. Pote bozala toujours nabiso toujours ensemble. Alors ezalaki moko ya bino oyo amemelaka bino masolo oyo amemelaka bino basango na kombo ya Papa Edi Diba likambo na moto te. Naza ko préciser mo très bien. Likambo na moto te maboko toujours pembe lokola motema na ye moko. Papa Diba munganga spirituel likambo na moto te toujours maboko pembe motema na ye pembe lokola ye moko. Toyaka kosala ba analyse pona kolakisa bayimboka o balandaka biso mokili mobimba et précisément na kata chaîne oyo ekambami na nga moko pote na pesaka bino toujours bale meilleur nazongeli yango pona pesaka bino nini ya kitoko ya mabe tobwaka. Lelo tokoyamba moko pe ya biso en direct de téléphone ya kosolola parce que awa toyali na kati ya ville ya Johannesburg na kati ya Afrique du Sud. Hier azali na kati ya ville ya Pretoria capitale na biso ya Afrique du Sud. Azali pe moko ya ba chroniqueur ya monene ayeba na kombo ya Ali Mbuyi songe ya mbeli babetaka likofite le tchakou de la diaspora. Alobaka sembo pe alobaka vérité na ye oyo ezali koleka. Biso tolobaka ba sentiment te tolandaka pe bato te. Nous travaillons par l'esprit de Dieu. Dieu ndaza ko conduire biso na musala oyo kitoko tozali kosala. Baimboka tokozo spot publicitaire oyo mama Guylaine Kota. Mama Guylaine Kota azali koteka mapango na talo moke. Ozwinda lopango lokola moto asombi lipa. Lokola moto asombi lipa na tongo afuti na pokwa. Benga numéro oya munganga spirituel ou benga ba numéro ya mama Guylaine Kota ezali koleka na kati ya ba publicité 2026 na yebisa bino ke tolali pongite tozali ya kolamuka. Tozo spot publicitaire ya mama Guylaine Kota na musala kitoko azali kosala aye kopesa biso ba le meilleur ya koteka mapango na talo ya lipa ozwi na tongo ofuti na pokwa. Sans plus tarder tokei na lombango na kati ya tosolola yango bozo mama Guylaine Kota ebongo tozonga na mozindo oza kozela nini yaka pe na ba publicité na yo olobaka trop mama Guylaine Kota sa bandi. Donc pour vous dire que Ediba TV est la réalité. Tozwa spot publicitaire oyo ebongo toleka. Ah toza na rocade ne bozomona nzela oyo euti quartier 1
et côté boyeketi et faut banque bimiti aéroport donc tous en Angeli Boisserie précisément on dirait mon bozo mon zarocade à tous la concession na biso ne bozo mon na bazo tonga déjà bozo mon na bato si ça ba fondation biso bozo tonga wandako biso basali déjà ba béton bozo mon donc ils ont nouvelle cité na biso to fongoli awa na niveau Angeli Boisserie nazo répéter entrée na ngoza na entrée à quartier 1 prince bozo mon na mon ne bouti quartier 1 et keti aéroport et faut banque bimi donc ils ont nouvelle concession na biso ba concession na biso Angeli Boisserie juste dans macadam de bozo mon to respecter p en prise dans to tiki sous 20 15 mètres na prince malgré que prince ba ça les a dimension monene biso to respecter sur en prise to tiki sous 15 mètres na prince terrain na biso ne bozo mon na surface les a plan courant ils a quelques mètres bad boni joko tonga out nazo répéter au sombi au tongi au fandi mbala moko ba o ba yebeli vision bazo tonga déjà ba complexe commerciaux le long ya macadam biso sundo zo mon fondation ya béton oyo bazo tonga complexe commerciaux moko boye bazo sala moi à 2 niveaux yango mona bandi déjà la fondation ya munene. De retour na kata chaîne na bino Ediba TV kababi na humble serviteur papa Ediba likambo na moto te maboko toujours pembe na zalaka na polémique te toyende kosala musala na biso musala oyo nzambe atindi biso musala oyo tozali kosalela peuple congolais pona kolongola désordre epai désordre ezali biso totia ordre epi nzambe azalaka na désordre te nzambe azalaka toujours na ordre soko moni epai wana désordre ezali seke nzambe azali te alors tokobenga le Tchakou de la diaspora congolais Ali Mbui en direct de Pretoria pour tout ça la analyse ya likambo moko elekaki na kati ya concert ya bamakoma le 14 mars pour to yeba est-ce ezalaka bongo to etambolaka bongo te pe to décortiquer yango po bayimboka babengi biso bino ba chroniqueur ya Afrique du Sud bino ba journaliste ya Afrique du Sud est-ce ezalaka bongo to ezalaka bongo te na baye oyo baya kolakisa meya na bango nepai oyo kolakisa meya te to yeba soki etambolaka bongo to ezalaka bongo te e bongo na baye oyo pe bamesana kolanda baye oyo bazwaka mbongo oyo fo pesa batu ya pasi yo ya kopesa na batu oyo deja basi babonga tozo koyeba ngo lelo na kobenga Ali Mbui le Tchakou de la diaspora congolaise en Afrique du Sud songe ya mbeli babetaka likofite ya Rigoche chef d'état landa biso na bokebi pe na bwanya. Bonsoir, bonsoir, les Tchakou de la diaspora, Ali Mbui, Songe Yambeli, Babeta Kaliko Fite, les chroniqueurs. Bonsoir, les grands journalistes Ediba Munganga. Ouais, Munganga spirituel, Likamona Motote. Ouais. Maboko Pembe. Ouais, na kati ya Johannesburg, yo simbi Pretoria Mobimba, tokokuta na mikolo ezali koya poto lobela. Toza en direct, batu ba kolanda yo mukili Mobimba. Nazwi bapel coin. Tolingi to lobela likambo ya concert oyo elekai le 14, tosala analyse ngai na yo na chet micro awa ezali na kati ya télévision batu ba kotala biso parce que biso to ali ba journaliste to lobaka sembo, to lobaka vérité. Chef de terre Yari Goche aza kolanda biso pe en direct. Le presse d'Embope TV azali kolanda biso en direct. Tchakou de la diaspora likof songa ya mbeli babetaka likofi te. Loba solo. Olanda ki concert ya bamakoma. Na yebi yo ozali musulman pe na minute o ozali na kati ya Ramadan. Eloko ni eleki na kati ya concert ya makoma toza koyoka mbilinga de gauche à droite. Est-ce que vous pouvez éclaircir Bisso? Merci vraiment pour la mutuna kitoko otuningai. En tant que Mupanzi Sango, tozali en Afrique du Sud. Ouais. Tozali l'Isoupe Litoi ya Mokonzi Amoka Félix Tshisekedi Tshilombo. Ouais, le commandant suprême. Ambassadeur plénipotentiel
extraordinaire John Nyake Okalunga, l'ambassadeur le plus costaud du monde. Ouais. On a Koyamba, la Mokuna Mutuna Nayo, na concert ya Nathalie Makoma. Tomoni, mwana mboka Eric Jenga. Akotaki na concert wana. Oui. Alati accoutrement ya ba musulman. Oui. Et puis, il semble que le premier jour, Akendaki a Wakaki Mbongo, deuxième jour, il y a Mbongo, ouais. Concert ezalaki mibalete, concert ezalaki ka moko le 14. Ndeto yebi. Ngai nakendaki te, mais équipe nanga ezalaki sur place. Concert ezalaki ka moko. Concert ezalaki mibalete, toza pe na ba image on a kotiela ba public. Oh, ba Hollanda. Alors, biso tant que ba journaliste, ba chroniqueur, auto panzaka sangola ndenge ya solo, tolingi to décortiquer les camboyo. Nga nazo soano lokola journaliste et puis musulman. Pona yebi ke ozali musulman. Est-ce que Eric Jenga azali musulman? Wow. Et très pertinente. Ok. À cause des musulmans. Est-ce qu'il y a ça croyant? Parce que différence entre musulmans et croyants musulmans. Ouais. Tu y habites, nga chrétien. Musulman, on a moutou alati na ye accoutrement musulman. Est-ce que asalaka sambela mitano na mukolo, est-ce que azokuwa na cycle de l'islam? Est-ce que azotambola kolangisama na makumi masa? Parce que un musulman pour tozwa ta mingi te na bandeko na biso bazali kolanda biso. Oui. Na mokuse azali kaka moto azali kolata bazambala ya milai te. Un musulman azali mundimi. Bazobenga mu'minin. C'est-à-dire mutu oyo azokwar na Allah subhanahu wa ta'ala, mpe azali kosala oyo Allah subhanahu wa ta'ala aza kosenga na ye asala. C'est-à-dire ayebi ke oyo ezali malamu, oyo ezali mabe. Allah abengi nga kaka nasala kaka ya malamu. Oyo ebengami haramu na kosimba te. Ozomona? C'est ça. Alors, il y a des gens qui font la confusion aujourd'hui. Je suis musulman, parce que peut-être Atiki Mande Fomilai, Madame Moussou, parce qu'elle a Takasula, ou bien elle a Tirop et Amoulaï, ou bien na Choukiti, en tout cas, ils allaient vraiment moi pas si Islam est une religion moko, mais ça simple. Balandelaka bato te ndeti na christianisme keno soki bakuti peut-être na boki na maboko baye mon frère. Pourquoi? Parce que oza kokuwa na Al-Quran, ozali kokuwa na suna ya mutuma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oyebi ke oyo ezali lisumu nasala te, oyo ezali bolamu esengeli nasala. Ozomona, un musulman c'est quelqu'un qui est pratiquant. Ouais. Un musulman, il pratique que la parole de Dieu. Un musulman, il a vengeance. Un musulman, il a brutalité. Un musulman, il a soin biriki. Il y a rancune pété. Un musulman, il a modèle. Il a moulangi ya pembe. Wana nde mutu wana bazali kobenga mundimi. Na kati ya ya Allah subhanahu wa ta'ala yemoko na kati al-Quran alobi na tindeli bino sanze ya Ramadan mukanga yango ndenge na tindelaka bazalaka liboso na bino. Ozomona na Jésus ba Moïse tout ça. Alors ezali
obligatoire na sanza oyo tozali lelo ezali 28e jour to lobaka tokota déjà 29e jour dans quelques minutes. C'est ça. Donc ezali période oyo mutu nyonso oyo amibengi mondimi na kati ya islam azali na distraction te epuis musulman akotaka na bisika ya buzoba te bisika ya pambala te makolo ya musulman eteyami ekotaka bisika ya halali na moske bisika na yo ya mosala bato ya musulman eyokaka babiloko ya bosoto te neti bamisika wana nyonso wana ya bandeko nyonso wana bayembaka wana baza ebele entre autre na mosusu touti otanga bakombo awa ozomona alors te musulman okoyeba ye na etamboleli na ye na bilembo na ye na ye. C'est ça. Ya na moloko ya musulman maloba ya malamu kaka nde ebimaka ne captivité ezalaka te na vie ya musulman. Ya sikoyo chakude la diaspora tokotuna mituna lokola musulman eske toboyi te tolobi mpe mabe te toremarke na ndeko wana Eric Djenga ye bato bazali kosouffrir mpe na kati ya mboka ya Afrique du Sud soki vraiment ke ye azali musulman ya solo pourquoi que ne kopesa bandeko oyo baza na bapasi te oyo baza na baposibilité te ya kosu parce que nazo komona meme na misala tozali kosala okomona bamusulman bakoya bakabi biloko bakosala lokwa sadaka pourquoi on ne peut pas les faire des sadaka na bandeko mosusu kokende na parce que les makoma sont des chrétiens bango baza ko croire na l'islam te kokende na concert ya bato baza ko croire na eloko wana te parce que na sololaki na ndeko moko na kati ya makoma alobi non biso tokoki ko recevoir ye te parce que biso toza na l'islam te donc bato na bato baza na kati ya lingomba na bango lui devait partir kobwaka mbongo na ye na epai oyo et puis ye azopesa mbongo talinga bwaka na podium bango bamoni yango ezalaki très dangereux mpona bango de deux et puis na kosala baanalyse biro nanga ezalaki na kati bamoni lisusu ke ye tata wana apesi mwana na ye ya 9 ans une affaire ya somme ya $100,000 atie na est-ce que ezalaka bongo na bino bamusulman eza parenthèse fongola ngo lisusu ezali lolenge wana te yango nabuti kotalisa bandeko nyonso tozali na respect envers bango ete un musulman makolo na ye ekendaka kala kati ya moske monoko na ye etangaka alquran eyokaka alquran musulman ozali na yango ebele ozala na yango ekonke islam etangisi biso ete kabola na babola oyo nzambe apesi yo atali oza mpe riche te osouffrir bimisaka pesaka babola ezali recommandation ya nzambe esungaka bato bazosouffrir nzambe akopambola yo ekendaka mpe tokoloba eza mpe moko ya bapurification ya masumu oyo misusu tosalaka ozomona alors ndeko na biso Eric Djenga nakoki koloba te ke azali musulman te parce que ekomani ete ne juge point avant que vous soyez jugé alors misala oyo azali kosala ye moko nde amiyebi soki ezali kolandisama na religion oyo azali komibenga ali na kati na yango eske atangi religion yango acomprendre yango ou bien musulman azalaka ignorant te c'est ça beaucoup plus un musulman croyant oyo atangi islam oyo acomprendre suna ya mutuma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo acomprendre maloba ya Allah subhanahu wa ta'ala azalaka ignorant te epuis akokosala baacte ya lolenge wana te ya esika bamusicien ya mokili baali soit disant bamusicien soki chrétien baali akei kobwaka mbongo omoma u na famille na ye babola bazali omoma u mama na ye azali na nzala mbala mosusu aza na esika ya kolala ya malamu te bandeko na ye bazali kosouffrir tout autour na ye na communauté nde touti kozala awa nous avons beaucoup de cas ya bato bazosouffrir bazangi ya kolia bazangi misala bazangi esika ya kolala ya malamu pourquoi ne pas aussi kosonger na bango bandeko totala bakombo wana baza quand même déjà na bavie moko boyeke
ezali par rapport ya bandeko misusu te C'est ça. oyo na bayovile wana okuta bana bakweta basanga Babulo, ouais. ne pas kolambela bango quand même Biloko. ne pas créer quand même C'est business ça. ya kaya engager bandeko no ba congolais C'est ça. ba acte ya malamu oyo esengeli to banda pe kosala mpona communauté na biso Yango wana. C'est ça. Amen. Munganga spirituel papa edidi balikambo na moto te maboko nyonso pembe. ozomona baacte ya malamu parceke nyonso tobosana na mokili oyo tobosana te Efutama kaka. mokolo ya suka allah subhanahu wa taala akotuna biso osambelaki nde osambelaki nani C'est ça. otambolaki ndenge nini C'est ça. omonaki babona zingazinga na yo te bazangi ya kolia bazangi ya komela bazangi ya kolata Ouais. eske okendaki Dans les seigneurs nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo bozana ngo à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na eli sur liboso na bino pona kosenga bien-aimé okanisa bana na bilamba okanisa bana na kolia okanisa bana na minerval okanisa bana na basoins médicaux nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. C'est ça, ouais, c'est ça. Sikoyo ndeko ali les tchakou de la diaspora congolaise en Afrique du Sud. Songe ya mbeli babetaka likofite mutuna mosusu yango. Est-ce que po batu bazali kolobake po nga nazopesa mituna pa na yo po ozali musulman. Ya na bengio pe brisk. Naza sûr que oyebi. Na bengio ya koyokana te oyoki. Baimboka na bengi ndeko oyo po na to solola. Donc c'est-à-dire quoi? Bandeko babengi ngai yango nga pe nazo benga yo etant que musulman. Ndena nina tuna batu musu balobi boye biso ba chroniqueur landa phrase na bien. Batu musu balobi biso ba journaliste chroniqueur ya Afrique du Sud to komi na lokoso ya mbongo. Pourquoi groupe moko ya ba chroniqueur o bazaka na sima Eric Djenga? Pourquoi ba pesi tolité? Pourquoi ba pesi conseil te? Ngana na répondre bango na lolengo nga fona répondre nga bingai tout d'abord banda na bandi musana nga oyo na travailler na droiture kaka ya Congo na biso ezala bien. Nazaka na sima ya Maman Chantal, Maman Jackie, oui. Et wana zo okende, filmer yango. Bazo katele déjà ma belle. Bazo katele matiti. Yango. Donc yango wana. Ba maman ba katele matiti bango yoyo. Na ba papa bango ba salele musala, pa maman Chantal na responsable na bango. Yango vraiment mona ni pe nozo landela misala kitoko. Voilà. Ta passe bazali monika mabelango kitoko. Okay. Ba maman bango bazo salisa déjà misala. Nazo benga ka bango na ba groupe nyonso. Oui. Baya. Baya rozo ba terrain. Baya. Bakendaka na affaire sociale. Oui. Bakomona agent.
ya bypass oyo aza kuna pona ba frais na bango ya inscription et puis de à compte na bango. Voilà, Bajan Bazawa, bango bazo perceptionner bambongo. Donc Nebozomona, donc tout est en ordre. Nous sommes là. Les mogo a PCL yango kitoko makasi. Donc l'espace yango ezala nous na simana ezala nous vite. Donc il vanda plat kitoko makasi. Voilà. On est ensemble. Donc comme akolo lopango eza sous rêve te mais comme réalité. Totali côté aziko mukanga. Eza musika. Vraiment. Musika. Mais batu baza kokeni. Et Cathy? Allô? En direct. Nazalaka nanga na sima batuté. Pourquoi na bengi le Tchakou de diaspora alimbui? Pourquoi na yebike yolo belaka solo ya mboka na biso na tikala koyoka teke ozotanga kombo ya mutu moko songolo pakala biso boye boye yango moni toza na droiture. Landa mutu na nga place soki de kokweya. Bazali ko condamner groupe ya ba chroniqueur moko tokotanga kombo na bango te. Biso totanga kombo ya Eric Djenga. Balobi ke ba chroniqueur wana nde ba tie Eric Djenga na erreur. Comme bakotala ba émission na biso tozo sala bakoyeba ke bazali banani o bazali ko tia Eric Djenga na erreur. Parce que ngai mutu lokola ngai so nazala mutu lokola Eric Djenga pembeni nanga. Na bwanya o nzamba pesanga. Na yope nani le Tchakou de diaspora. Na yebi na bwanya o nzamba pesa yo. Soki tozana mutu lokola Eric Djenga pembeni na biso tokola kisaye ndenge ya kotambola. Soki fa la kisa mituka na ye, ala kisa ba bijou na ye, tokoza na façon ya ko expliquer yeke mituka oyo soko zo la kisa yango mais soutenir na no babola. Soko za ko sala yango wana za réponse nanga na mitune za na kati. Ndena lingi est-ce que ozali informé ya koyoka ke eza na groupe ya ba chroniqueur moko nde batie na erreur po o bazaka na sima na ye? Mutuna na yango. Nazali informé que ezali na un groupe ya ba chroniqueur o ba endo lieu na erreur. Mais oyo ngai na kosenga na Eric Djenga soki akoyoka émission na biso oyo ezali boye. Ndeko nanga Eric Djenga un musulman azalaka ignorant te. Un musulman azali mutu ya semba. Pourquoi mutu ya semba? Parce que Al-Quran Karim Santo oyo Allah subhanahu wa ta'ala akitiselaki biso na nzela ya mutuma na ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezali buku ya semba. Habillement ya musulman ezali akokesela na mutu azali musulman te. Entourage ya musulman ezali entourage kaka ya bato bayebi maloba ya nzambe ba musulman. Entourage ya musulman ezalaka entourage ya bapaya te bakafiri te. Ozomona etangoleli ya musulman ezali akokesela na mutu aza musulman te etaleli elobeli mais ekoki kokamwisa ngai te parce que ezali bilembo ya ntango ya suka. Ozomona okota jamais musulman amitie biloko na kingo lokola basinga ya fungwa lokola basinga ya mbwa. Eza différence entre nyama na mutu. Ozomona? C'est ça. Mutu akoko se comparer na nyama te. Nyama nde omoni batie ba biloko moko boye. Bazobenda ye po ba orienter ye. Ozomona? Alors musulman atambola kibudiki te. C'est ça. Musulman sur quelqu'un eloko nyonso azali kosala azali ko se comparer na Al-Quran Karim azali ko se comparer na suna ya mutuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngande na aboye. Atala ba émission na sadaka. Na kosala émission ya kubanda kufinga batu makambo ya mabete na kosala ba émission ya kukosa mutu makambo te parce na yebi que Islam eboyi lokuta Islam epekisi kufinga Islam epekisi sina otobela kindumba Islam eza religion moko boso otangi yango en tout cas kozala mutu moko riche ata soki ozala mengo ya se ya mokili te mais oza riche sur les plans spirituels. Oyebi ke kadara na ngai ezali vraiment kadara ya malamu. Musulman azali mutu oyo ezala
alobaka toujours alhamdulillahi rabbil alamin akomisaka kaka nzambe ndenge oyo kaka na français balobaka keno tout concourt autour de tout ce qui aime Dieu. Ozomona. Alors je pense que si lui il s'appelle que là c'est un croyant musulman, il ne peut pas être induit en arrière na mutu moko boye. Ouais, aza kolande pona mosolo. Vraiment. 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 Si tu te dis que tu es chrétien, tu as la boîte de nuit, vous allez combiner la base, quel genre vous allez chrétien. Bayimboka na sepeli mingi ya kozwa chaku de la diaspora en direct de Pretoria. Ndeko chaku na asir na mituna tobongisaki mpona kotuna na moment oyo tozwi na pied levé. En tout cas, tozwi moins éclaircissement. Soko za na mwa maloba suka ya koyebisa peuple congolais na message nini okoki kotikela bango ebongo tokata tokokutana ngana yo peut-être le week-end po tolobela siko maye matali mboka na biso. Soki mwa maloba suka ya ni. Alhamdulillah na pesi nano Allah subhanahu wa ta'ala. Kembo masanzo lezonge pana epona souffle de vie apesi nga apesi yo. Vraiment. Apesi bayimbo ka Congo. Ezala na pasi ezala na esengo en tout cas kombo na yezu alukumu. Amen. Merci vraiment na ndenge ukanisi leki na yo. Nazalaki déjà kulala na uti na mosquée parce que lelo eza avant dernier jour ya carême ya Ramadan. Ezali na ma plaisir makasi communauté congolaise vivant en Afrique du Sud. eloko elengi bolingo ezali te tolingana tozwa badivergence na biso nyonso totya pembeni tolanda lokolo ya bandeko na biso bapakistanais basomalien baéthiopien babangladesh antuka tolingana moluba moswahili mokongo mongala beto na beto tozali libanda ya mboka tozosenga na bakongolais tolinga mboka na biso république démocratique du Congo tolanda batrafic d'influence te Félix Tshisekedi Tshilombo il est fils du pays bisika kosala mabe tokie pa mama Marthe Kasalo tokoripoti ye pa mama Marthe Kasalo awa tozoloba awa ezali makambo ya changement ya constitution bakosa bino te ke uno Tshisekedi alingi azwa 3e mandat mpona totala volonté oyo ezali na kati ya Félix Tshisekedi po amema mpe Congo na level moko boye na dimension moko boye nde eloko nga nakosenga na bayimbo ka Congo yango wana encore une fois merci vraiment na ndenge okanisi petit na yo en tout cas merci vraiment na bino nyonso bolandi biso na Edith Kiba TV avec votre journaliste oyo alobaka toujours vérité Edith Kiba munganga spirituel likambo na moto te. En tout cas, la sepeli mingi. Vraiment. Polele. Sans polémique. La sepeli makasi to récupérer antenne na biso to kosola ngana oso to kubenga na vendredi poto sola ba vérité ya makambo ya constitution ya mboka na bondimela ngai mboka ya South Africa, mboka ya Nelson Mandela Jobu eleki mikili ya poto na elengi bayate barata bosala makasi boya ata na nzela ya makolo Lubumbashi, Zambi, Zimbabwe po boya kotuma na biso elongo babengani moto na mbongo na concert ya Makoma yenani babengaka ye millionnaire bizader nyonso tu topesi ye parce que ye alingaka lokumu elekaki mokolo ya samedi le 14 mars 2026 awa na Johannesburg. Groupe Makoma babengani moto na mbongo na podium na bango babengani ye na concert na bango bima kende vas-y azali mokonzi ya Dani Image po ete Dani Image atravaillaka esika na ye lokola attaché de presse na ye tala lolenge mokonzi na ye azalaki humilié public mobimba babengani balobi kende alingaki abwaka mbongo na podium
atako asalaki ba effort Nathalie Makoma alingaki mbongo na ye ata moke te ti basengi sécurité et bimisa ye libanda yango toko senga na baye nyonso tu bazwa moto na mbongo ase respectaka moto na mbongo aza moto na lokumu moto na mbongo aponaka entourage ya malamu tala lolenge Dani Image afingisi bosi na ye oyo akumisaka butu moyi tosengi na ba musulman nyonso botalaka oyo poete mokonti ya mwana moke le bizoder nyonso topesi ye po yende alingaka lokumu azali musulman azalaki na Ramada mais akei kokota concert ya ba chrétien alati pe bilamba ya ba musulman biso toza bapandisango tokotika bino bolanda botala lolenge public na ba sécurité ya Makoma balobaki bima. Voilà, de retour dans la chaîne Nabune Diba TV Kambamina humble serviteur, Papa Edi Diba. Les Kambona moto te nazako répétons maboko na pembe. Ezali pour nous la peuple congolais bengi biso par-ci par-là analyse pour na bosololi o elekaki na katia le 14 mars 2026 na katia Afrique du Sud et sali soni na biso peuple congolais vivant en Afrique du Sud ba imboka mingi tokolobela kaka Eric Djenga tende babengana ki parce que ezali biso to ali kosala musala na biso to misana Eric Djenga soki message ekomeli amona ngoma bete ba numéro na biso ya liala akoki ko benga ko entretien na biso parce que toye bandeni ni pe tokoki ko lakisa ye ya kotambola étant que musulman étant que congolais étant que fils du pays kolaza na ba sentiment ya ba chroniqueur musu ba posa na kapembe no pona kozwa cycle. Nous avons plus ce temps-là. Nous croyons avec notre Dieu et les toitures du pays. Voyez quand même que Ebengamaki et Lobamaki Mingi, Biso Torah chroniqueur Sango et Panzanaka par-ci par-là, Bengi Biso, mais comment, boye, donc, Toyoko Salamo analyse. To ignorer te kazali musulman, sentiment naye, de Bolandi, de moi propos ya, Tchakou de la diaspora, Songambeli, li Kofi, songa mbeli babetaka likofi te ndenga manyoli ndenga pe papa edina manyoli na kopesa conseil na bato oyo neti ngai soki bomoni nga naza kotambola na mutu moko azali po Eric Djenga azali célèbre soki boza koyoka na kotambola na mutu moko songolo pakala célèbre moko boye akozala pe modèle na mayele biso toza nango na kozala conduite na mbongo na ye. Alors il faut ko éviter souvent kozala na sima ya bato. Parce que ce n'est pas dit quand tu osa kolanda motu, oyebi lolenge pas soit. Oyebite. Alors, tikala na bande na Dieu va toujours te bénir. Bandeko oyo surtout tokotanga kombote parce que ngana salaka polémique te. So koti na ngana bande polémique nzamba okutana. Moi je parle ce que nous voyons et puis ce que pour éduquer la masse. Et lo konini ere éduquer Djenga la kisaka ba bag, ba chaînette. Ils ont éduqué masse nani. Ils ont un bateau qui ko paniquer biloko. On a besoin de vivre en Afrique du Sud. Bateau la conscience ba uta vendre dans la poto. Le même chroniqueur au ba même qui Eric Djenga. Par exemple, le même chroniqueur au bazali qui na bateau na aéroport partout qu'on la conférence na bango bomiyebi. Alors bo sali sous kaka erreur. Bo sali même pas analyse. Il y a dit que manque de spiritualité, manque de sagesse. Pour intelligence, c'est ça les cas. Sagesse, c'est les poignards. Donc, nous tous, vous êtes très intelligents, mais si vous êtes poignards, vous allez nulle part. Vous réparer la façon dont vous vivre. Et ça, les mabé, partout à Bengi, puis vous connaissez qu'au côté de la biso. Mais bon, tu peux savoir le meilleur moko,
pour bomona ndena lukaki ali mbui na badi ko benga ko banda 21h na juillet ko toza presque minuit. Alors tant nga pesinga préféré na mosquée parce qu'il y a ça le seul on a encore parlé le bien parce que je vois na ba chroniqueur mingi na Djobu d'Afrique du Sud précisément ba oyo bazana ba raisonnement lokola ye tozala ka mingité souvent mingi bazaka na ba polémique souvent mingi bazaka na ba façon retirée bolingi bosala loko moko bosala peut-être ensemble okoma bazoko tuna o so bimelo mais ça ne sert à rien eza chaîne nanga na latina ko yapela sur zate nga pe yo na petit pour yapela singa na te mais travaillons tala kutu to travailler na mutu azo uta Pretoria to benganaka tozo se communiquer na bato ba dire bongo bino blocus place moko pour faire des bêtises donc ce que bolobi oyote et qui na polémique alors ezalaki ya bino humble serviteur papa Edidi bali kambo na motote na katanga mo bien na problème na yote na kotika la pe kozala problème na yote maboko na nga pembe lokola motema nga oyo nga na lobi lelo je crois écouter ya yo ekolakisa yo ndenge nini ya kotambola soko oza na besoin ya meya ya Eric Djenga biso toza na besoin ya mbongo ya Eric Djenga apesa ngo bakula asomela babola apesa bango ebele na ba Yoville ba Berea ba Betrams le quartier un peu reculé nous avons plein de Congolais qui souffrent akenda kabela tabango yo soko oza chroniqueur abongo ju caméra na yo lokolanga otie penza bongo ekosala biso bien. Nous avons même cité, nous, là, on peut même citer votre nom. Mais là, on ne citera même pas votre nom. Mais beaucoup de images, il y a événements, tout ça, pour moi, dans le public, et le baki na Bima, Etambuli, Monde Mobimba, Canada, États-Unis, Zimbabwe, Zambie, Angola, Bengi, Bisso, pour nous demander c'est quoi au juste. Alors, Nazalaki Nagaja concert, mais Nazalaki Ntotite, pour nasala musala na yaki concert parce que nazala rapé moko ya baninga ya kati ya makoma mingi bayebi mingi bayebi te je crois ba biso bayebi parce que na bengi sa ba makoma mususu awa ba mususu bayaka pe na nzela na ngai pona musali ya bonzambe mingi ba chroniqueur mususu pebele bayebi. Donc c'était ça, c'était votre humble serviteur papa Edidi Balikamona Motote mwana nzambe. Donc tomona ni mokolo lobi soki Yesu Masiya azoki te na pesika bambote na ba oyo baza ko partager chaîne oyo na ba oyo baza ko aimer ko panza biso partout Dino Media musala kitoko nzamba lola amona. Infinity Homes. Katia nako oyo rêve ezali réalité bino ozali na posa ya ndako ya kitoko tika biso tokende liboso tokoteya yo na mokili ya Congo esika nyonso ezali Infinity Homes and Travel tozali na mokili mobimba somba lompango na yo na mwanshe koma kololo pango na mwanshe somba lompango na yo na mwanshe koma kololo pango na mwanshe kitoko esengeli kozala mokonzi ya lopango na biso toyebi ndenge transport traveler na ndako nyonso ezali ya malamu Infinity Homes et Traveler ezali mokili ya solo somba lopango na yo na mwanshe koma kololo pango na mwanshe
Congo. Somba lopango na yo na mwanshe, koma kololo pango na mwanshe. Somba lopango na yo na mwanshe, koma kololo pango na mwanshe. Infinity Homes na kati ya ndako oyo rêve ezali réalité.